Bonjour, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Bandi Konanga. Vraiment, shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika, bisubino. Boboto, bondeko, na kati ya mabota na bino, bandeko, boboto, bondeko. Voilà, bandeko nangai, tozo sololaka, tozaka kokoba, na likambi ya jibe piana. Vraiment, like émission partagée, et vous allez bien. Ce qui n'a ye sikoyo, c'est juste pour notre solo là. Tout ça là, nous analyse, il y a avocat, il y a maître avocat, bah oyo baza ba juge parce que toko biso malgré na tanga yango, mais ndenge to leka awa na ba YouTube bato bazoleka eza ba analyse, eza lokola ba analyse privée, on peut dire ça. C'est pas des analyses publiques, eza privé, eza makanisi ya youtubeuse, oyo makanisi ya chroniqueuse, oyo makanisi ya tel aye nango devant abandi kopesa ye point de vue na ye comme yo pe okoza na point de vue na yo. Mais oyo ezali makambo ya loi oyo ezali na Congo ezoloba na biso nini, ezopesa biso accès na nini. Est-ce que mwana tsukaza na droit, est-ce que ya ko porter JB plainte parce que ye moko na maloba na ye ata esika moko te mwana wana lobi ako porter JB piana plainte. Ye azoloba kaka alingi JB piana amonaka mwana na ye et puis JB piana amema ye na poto. Donc aza mais azoyeba te ke akoki ko gagner plus que ça, plus que poto, plus que mwana na ye ako gagner ebele parce que azalaki abusé na mwana muke. JB abebisi ye vi na ye, balobi mwana nazaki mwana mayele. Bandeko nanga botala kaka mwana wana azokobina mais azotanga azozwa na classe tina ndenge pe akomaki na 6e humanité. Bandeko nanga cela veut dire que azalaki mwana moko mayele, soki batikaki ye azala na via kobina te mbele ta mosusu lelo tenge totanga ye parmi pe badepute ya mboka, parmi pe bano oyo balobilobi bakoma bakochange mboka na biso. Ta mosusu ezalaki ye nde nzambe aponaki ke Brinette ne moto akokomaka première présidente ya Congo. Tala destinée na ye ndenge ebebi. Pona nini likolo ya mobali moko boye aza pe na bana na ye, aza pe na vie na ye, mais azali kobotisaka bana na libanda ya Brinel abota pe na ba danseuse mosusu, mais baza na voix ya koloba te parce que bazalaki déjà ba adulte. Mais congolais nde loko bozoyeba te, ozala adulte, ozala na 3e âge, ozala soki na âge nini, viol etalaka âge te. Bandeko nanga longola yango, soki ba viola yo na quelque soit kandenge oza wana yaya kende ko saisir ba cour et tribunaux parce que ce n'est pas bien. Muto ko sakana na nzoto moninga azate. O viol ezalaka ya mwana mwasi te, ba violaka pe bana mibali, ba violaka pe bana basi, ba violaka bana mike, ba violaka bakoko, ba violaka mikolo. Viol eza na âge moko te oyo lobake bato âge te ti âge tel baza ba violaka bango te. Soko bimina mobali a forcer yo a yeba ke ezali volonté na yo, non. Yamwa tozomona na mboka na biso ba abus eza ebele. Puis na kosenga na bandeko basi bolakisaka faiblesse sexuelle na mibali te. Mibali ya bakongole bakoma kokanisa biso basi toza trop faible na sexe, tolinga kaka bamagoda. Yango wana bozomona bazotraite biso ndenge wana, bazosakana na biso. Il y a même des hommes qui se permet baya koleka botika jibe ajiba tindeki te mama na ya signé. Bandeko mama na ya signé a signé te, mais JB doit être responsable ya ba acte na ye. Il faut akende nango devant tangela droit ba yeba. Sikoyo au cas où mwana ngo apporter na ye plainte te, est-ce que bandeko nanga tango to sala ba analyse, tango to loba au cas où mwana suka ye na ye kaka lobi ne ka bonde nga lobi apporter na ye plainte te bandeko nanga. Donc JB akovana na ye ka na liberté. Est-ce que bakokanga JB? Est-ce que ekoleka ndenge nini? Ndeko vraiment partager mission
ekosunga bato ebele na mboka na biso baza violé ezaka na STT viol eza na bandako ya bato ebele ya bamikonzi ebele bomonaka este eza na ndeka na yebisaki bino grand est ya monene eza kuna na ndako epai ya Kofi Olomide ye mpe aza na baviole kuna tala ebele baeste eza place ebele bamusicien ebele alors bandeko nanga bopartage bolaike tomeka koanalyse avocat na biso azoloba nini mpona loi ya Congo loi congolaise elobi nini na makamba jibe totika biloba nyonso koloba oyo alobaki bo oyo alobi boye avant na tia avocat toyoki audio moko ebimi ya Kisinjora azoloba nga naza na nga na likambo wana te nga naza na nga boye en tout cas na koyebisa Sandra Lina batia na se basala boye non Kisinjora ozobanga eloko nini preuve nini ezaki yo moto otindi mwana wana même si otindi ye eza normal bandeko soki parce que baviola nanu yo te otanga pe droit te otanga pe psychologie te oyebi te bato wana baviolaka bango soki bakoma ndeni bamosusu kutu batouche ye kaka mobali abangisi ye kaka mwana mwasi wana traumatisé toute sa vie bamosusu bakomaka maboma bamosusu balobaka te bamosusu esalaki abaviole akobota mpe lisusu te nzoto ekangama matrice ezika na kati mpona kobanga la peur parce que ntango baoviole yo ozobanga oza na kobanga ntango wana nyonso soki bakoviole 30 minutes soki bato combien de jours osalaka ngo na kobanga bandeko na nga oza na kimia te oza mpe na esengo te alors soki na baviola yo te soki mpe otanga na yo balivre sur viol te koya komona kaka lokola te ke mwana na azoluka poto azoluka boye azoluka na ye poto mpona ayebi droit na ye te mpona soki ayebi droit na ye bandeko na nga akoluka plus ke ça akoboya kutu ta mosusu poto mais akosenga ke jibe akota prison alors bake na boye kutu poto mais bokanga moto oyo aviolaki nga akota prison bandeko viol bosakana nango te bato ebele na poto awa baza violé na batata na bango na mibali ya bamama na bango baza violé na baekole na bachef na bango viol eza na Kinshasa partout mais lokwa bayebi droit na bango te epuis eza eloko moko ya soni eza eloko ya soni mutu nyonso baviolake alinga kobeta lisolo te mwana tsuka c'est normal ta bandako bima na ye akobeta lisolo te ezalaka bongo ezalaka pasi mutu baviole ye mbala moko ayaka kolobaki baviole nga il faut mona aza na bacourage moko boye oyo mpenza ke donc ezosurpasse makambo ebele bandeko nanga donc Kisinjora zala na kimia tika komultiplie baaudio otika kotinela bato baaudio Kisinjora ezanga mutuna makolo yo tika makambo wana ekende bino bovanda soki pe bino mutu botindaki aloba mais oui bokoki kotikaka biloko ya bongo te c'est normal basalaki ye mabe c'est normal ata kutu basombelaki ba millions de maisons ata kutu basombelaki likolo na se mais mutu oyo aviolaka afutaka prison il faut basala prison na ye kuna na prison na ye aza na mbongo ebele soka kosomba prison na ye asombi prison na ye ce n'est plus notre problème mais biso il faut esala même ici apesaki dot même ici jiba asombelaki avion asombela mwana asombela soki kiteni ya lupango kaka booloba ata batekaki yango ezalaki su ya jibe te jiba asombeli ye ekomi ya ye ateka te abwaka asa nango nini ekomi ya mwana tsuka eza problème ya mutu te problème ezali acte jibe asali premièrement ya koengage mwana mukie mwana 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans okende koengage na musala mwana wana ya muke obandi kosala batouchement na age ya muke obotise na 20 ans obotise na 50 ans mais oyo osalaki batouchement ntango azalaki mwana muke odeverge ye na age ya mwana muke non jibe tu n'as pas les droits ya kozala na libanda ozali pédophile ntango mosusu osalaka ngo na bana ebele
bande konanga bo bete la jibe maboko te aza pédophile surtout ba maman bozana bana surtout nzamba peso mwana no moko mwasi ozoleka pe eloko ye mwana suka sali faux yaya tous ces pays ici ba moko ba ko violer mwana na yo nde place osimba mutolo ba mwana tsuka na bande ko mona pasi bana na bafunda kofi ba mona ka pasi bande ko viol basana na ngote oza ko tuna mobali na kati ya ndako oza na posa ya rapporter mais yaza na posa nango combien de ndenge nini tozaka contre-temps ozo boya kutu atenga alembi na ngai tika ngai mutu azo forcer yo boye na boye ti opesi oza na yo na contre-cœur epesi yo na kanda bongo sikoyo mutu ba oviole ou bien mutu azosala ngo sa consentement na ye azoyeba na eloko te neti mwana ntuka azo comprendre na ye te ayebi na ye makambo tata na mama te ayebi te so ozalaka ndenge nini bamoka mutu moko ayebisi yabi te nazolongola frus omoni ndenge ozobina wana fo longwa olongola frus olongola kobanga devant les gens il faut passer na makambo abandi kokoti bamisapi tak 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 ti apase na ye na acte mais il faut ce qu'on a eu l'action de kobina ngane na aboye jibel bumunene na olalelo tombe yo siko balo la kakuna tuku pona et na so formé yo tango bando le kaliboso ndenge nyo banda ko ningiana mais mwana oyeba kaka ezalaka bongo kobeta lisolo te ngana pesi yo chance eza bato nyonso te baza na chance oyo mwana pa moni ngana zwi chance nanga pona nini aza mwana muke okoki komanipule ye na ndenge nyonso komanipule ye mais eloko wana bato mosusu bakokomprendre yango te boza pour jibe en tout cas bandeko nanga eza pasi na communauté yango na communauté mobimba ate eloko eza mabe olie ata 80% bozala ke eloko to boyango 20% wana pe baboya te be bazala netre bakayika mindoko baotala mbana moko révolution kosala na mboka na biso pona révolution esalama ekosalamaka te pona bato bazala kaka soki 20 baza na pour 30 baza contre 35 baza boye mboka moko se départager c'est satanique c'est diabolique et ça normal te comment mboka ko se partager boye na likambo penza ya JB na likambo me bakofi basala kawana ozo utiliser pouvoir na yo même ici moi na moi chef zaki mukolo mais yo chef d'entreprise ozo utiliser pouvoir na yo pour no bimara na ba fille mais c'est infraction tu ne peux pas oza na droit wana te ndenge bato batata musu bazalaka alongwe na poto awa ake Congo komi ko bimara ba fille nyonso Congo pour na pesa bango ba parfait mais ce sont des gens qu'on doit arrêter. Soki ba fille wana penza ba ama yele ba fundi ye tala ye awa aye ko pesa nga parfait alali ngai ba ko kanga ye mais comme bande na biso ba classe ezai sou bien te ba cours et pesa na malamu te ba leçon de morale surtout ça de mission ya ko la ba conscience bo linga ko tala ngote bo partager ngote bo kata ngote bo tindela bande ko kuna ba tsango na ba TikTok ba tsango bo pone sunga population vous n'allez pas les faire mais ceux qui a kofinga ceux qui a barando botondi bande ko il y aura plein de viols na Congo et puis les gens bakokanga na bango minoko bon mon aka est comme partout ba viol na est comme partout ti na banda kwa batu ba est ezali ti ba place bo ba est ezali bande ko to landa avocat na boke binyonso et bongo to eba ko analyser pe moi malembe et osala bien makasi bolanda na boke binyonso surtout bengi na kombo ya mwana tsuka na musicien monene na mboka na biso na kombo Jibin Piana tokopesa quand même lecture juridique na makambo nyonso tokoleka wana. En tout cas merci beaucoup na komona bino. Merci beaucoup maître Doli, j'espère que l'andi ba vidéo moni yo mozo kende d'entrée de jeu au kolo banini moi bemo bon na kolo baite ke na makambo okoleka na à la toile na dossier ya mwana mwasi to bengi na kombo ya mwana tsuka tolandi biso surtout ba congolais asali ba sortie médiatique moi belé ba ko ba été que voilà we're here when and where you need us with personalized Azoa Kazemi abanda ko vivre na Jibin Piana et que la relation na bango mibale et boti mwana le baza na âge ya 9 ans
séquestrer moi na dire na ye séquestrer moi et que moi nazali na famille ya mobali na ye et alors que azali na possibilité ko ba pimelier même l'accessibilité tant que maman à contact na mwana na ye bon d'entrée de jeu na ndenge la dame Alimboli d'abord en première lieu il faut te koyeba mineur aza nani parce que il ne suffit pas que mineur baka aza mineur. La loi Yomoko est définir qui est mineur, qui ne l'est pas. C'est-à-dire la loi Nabisso, loi numéro 6/018 du 20 juillet 2006, est complétée décret loi il y a 1948, où il parlait beaucoup plus sur la violence sexuelle. Et de là, nous avons l'imboli, n'a mineur. La loi a le qui est mineur et c'est tout individu ou azali na moins de 18 ans. Donc mon tour surtout à comme sinon 18 ans de azaminer. Bozoyoka. Nani azali mineur? Nani azali mineur? Ezali mutu nyonso oyo nanu akokisi 18 ans te. Bolanda malamu pona tosala ba analyse ya kitoko. Pour ça, l'État, la loi a l'obligation de protéger les bâtiments un peu vulnérables. Donc, loi a appelé à protéger les bâtiments. Parce qu'on doit le consentement d'un mineur ou d'un mineur est inopérant. Ça veut dire quoi? Et surtout, attention sur ça, mineur. Il y a que l'on a dit se considérer à monter. Il faut qu'on a dit se considérer à monter parce qu'à ça, mineur, à ça frappé l'incapacité de mon commun. Parce que la mineur, d'habitude, elle a représenté soit par un tuteur, soit par un curateur. Ça dépend. Donc, l'acte nous sommes composés dans la mineur, il y a un acte et s'humanité. Nous devons reconnaître la beauté. Ce qui veut dire que jamais contacter avec un mineur ou avec une mineure. Ou que jamais passer passation de marché, ou quelconque. Donc, loi est beau parce que ces mineurs-là, ou c'est. Vous comprendre. Droit est beau. Okoki kosala contrat na mineur te. Okoki kosala eloko moko te na mineur. O likambo mo boye kasi ezaki consentement na ye. O nga na tindeki aketekelanga badiamba o poni andimaki. O boye non, tu ne peux pas le faire. Pour naza mineur akopesa consentement na ye te. Soki mutakope kozula ye consentement na ye. Ezali tuteur na ye ou bien ezali soki aza na ba parenté eza bato ba adopté ye ou bien soki aza na avocat na ye nde mutu akoki kosala makambo na pona mineur même bino mo boyebi même okoki kofungolisa compte na banque biso ba parents tokenda kofungolisa bana na biso oyo a moins de 18 ans ba compte na banque parce que baza ba mineur yonde parents tokoki fungolisa ye et puis ba compte musuku tezaka bloqué tina 18 ans tant moins comme majeur ndeye moko comme kosala nini ba transaction. Voilà, donc tozo continuer tozo ki malembe bola ike émission bo partager et aux akito makasi doit impérativement être assisté. Dans le cas de viol sur mineur, la loi loi numéro 06/018 qu'on modifie sur les violences sexuelles et étendre matière ma casse sur les violences sexuelles. Les choses qui étaient que pour qu'il y ait viol, impérativement, il fallait pénétration salama. Donc l'intromission. Okay. L'intromission qui veut dire oui, donc il faudrait qu'il y ait le sexe de mobile et ça n'a pas aussi notre moni viol. Mais maintenant la nouvelle loi est étendre matière libérée et fumoni qui veut dire que quand la pénétration est ce qui est touché moi la moitié mouillée dans le beau qu'on a eu toute la partie intime sans qu'il y ait son consentement on tombe déjà dans la viol. Voilà. On a bien la violence sexuelle mais aussi peut-être la seule moi c'est ça qui appelle ça autorisation tonalité il tombe directement dans la violence sexuelle. Pourquoi étendre? Parce que tout le monde est à cause de d'autres mobile
akopalpe yango na sexe ya mwana mwasi mwana batamoke akotite mais tant que vous avez monté la bien la violence parce que pour que viol pèse à la viol il faudrait dans ça la recours à une expertise médicale tant que vous avez devant bananga donc peut se résultat que non on n'a pas il n'y a pas eu une pénétration mais alors que le monsieur peut être qui touchement sexuel peut-être à pas qui maintenant bozoka donc loi ezali wana ezolobake opalpe mwana mwasi otapote ye osali ba touchement sexuel sans consentement na ye ezali viol wana ezali loi ya sika po na Congo mais loi o eza déjà awa na poto ezalaka banda kala donc soko ozotapo bien ozwi sexe na yo ya mobali ozoko tiango mwana ya mwasi mwana mineur ou bien mwana mutu mobo na sans consentement na ye na yebi kutu bamsoko kutu bakangisa mibali na bango ba ex mibali na bango ba mibali na bango ba mindele mingi zake aboyi kosala sexe mobali ya forcer ye mobali na ye moko me bakangi ye donc bandeko nanga il faut koyebaka droit na yo kozalaka kaka te fozala fier en tant que mwasi basala baloi ebele mpona tozala fier nango mais tant que toyebi yango te omona mutu mobo osakana na yo mutu mobo ayeka azwi lolemo na ye akoti yo na litoi obi azwi monoko na ye opesi ye bizu ali kaka alekisi monoko na ye apesi yo lolemo na ye na makasi yaya eza viol kotika yango te mpona soki yotiki yango yebaki na ye na mutu wana aza maladi bato basalaka ba viol bazalaka na maladi alors soko tiki ye bongo akosala yango epai ya bato mosusu donc dénoncer ye eza lokola mutu mobo alangwe masanga na feti siko akotisi bana na ye na mwasi na mutuka azokende ndako dénoncer ye parce que akobomisa ta mosusu mwasi na bana na voiture bakokufa te mais innocent bato banda olekana ake kotuta ye parce que azana kwiti alors mais ba congolais sikoyo bolingi kozala na ba mawa moko esika pa imawe ezalate neti jibe alali ba fille belé donc cela veut dire qu'azana problème na mutu eza normalité ou bien soit eza ba kisi na bango esengaka bongo ou bien soit eza na problème il faut qu'on dénoncer na l'état akele ko purifier peine na e pona isani ko sauver ba vie ya bato mosusu parce que palper matériellement et comment on a été. Vous savez, raison pour laquelle voilà désolé qui ça se koto kende na sujet o etali vraiment mwana ya mwasi to l'examen moi muke to l'examen c'est sometimes ni na vidéo na ngi ozamulai makasi ola to bana na sometimes mais maintenant, le problème est celui-ci. Ceux qui ne comme moi si ont passé la dénonciation, ceux qui courage de porter plainte devant le cours de tribunal, ont passé par les enquêtes. D'abord, ce qui est plus important dans l'information viol, c'est de déterminer l'âge de la plaignante. Pour déterminer l'âge de la victime. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes la victime de la monoïne. Ce qui va déterminer l'âge et que ça verrait que Azala qui mineur, ah oui, il faut pas procéder par les arrestations. Mais les clients disent souvent, soit la maman est ici. Famille ya bandeko wana na makoki eza na monte bamona ntuka usoma na mutu okola jipe est-ce que vous devez particulariser justice na biso tena si bino moko bolandaki mokonzi ya mboka alobi aza na regret makasi na babotali justice ya mboka azali na regret makasi na ndenge nini bazuzi na biso bakotambusa moko nakomettre la bino moni solo moke na makambo esalami na États-Unis ndeko Arkeli aujourd'hui aza consommer peine oyo bakatelaki na makambo etalika viol ce n'est pas n'importe qui azali motu monene c'est un millionnaire jour tolokomba kosanctionne
bateau biso tobenga bango bacalibre ya makasi na mboka na biso tobandi kosanctionne bango na makambo otali 6 jours wana nde mboka ekomata. La justice n'est pas là que mpona koinflige to kogogola bato oyo bazali na makoki te. Non, la justice c'est la vie de nation. Na mboka oyo tomona bato ebele te ya minene makasi mingi oyo setelemela bango basalaka mpe boloko balekaka mpe devant les cours et tribunaux et surtout makambo otali viol. Voilà, soutien à Madame Moussous. On a vu ça, on a le viol. Parce que le viol, ils ont la cama, ils ont la image de balai. Ce que mon mingi, dans le côté est, dans le côté, dans le chat trouble, dans le côté en 23. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a une multiplicité de viol. Parce que le viol, d'abord, ils ont des armes monnaie. Tu vois la fille que vous voyez, si réellement elle a été violée, dis-toi que c'est déjà... Papa, ça qui est violé. Elle est dangereuse pour la société. Voilà. Il faut un psychologue. Tu as un cas, tu as un psychiatre, tu as aider à... Si on est lié, tu as un balobi, au moni de Amoutou, a violé, azali danger dans la société. Ceux qui va réparer été. Ceux qui va réparer Moutou a salié ma bête. Mais moi, je suis capable de retrouver même Batou Bambeli. Viol, on est pas Moutou comme un dérèglement mental. Mais communauté dans son a été ni bomoni la makambo. Au libo landa mettre avocat oyo na regretter que bataille yango mingité. Yango pa nanga na osenga bo partager mission, bo liker batu ba comprendre, bo lande na bokebi nyonso. Vous sentez que je perds de peu pédale. Dans le poto, il faut l'assister. Parce que celui de Tigre Bongo, il peut être une arme redoutable. Mais on a la tueuse en série. Alors il n'a pas de surtout parce que elle a été forcée de faire quelque chose. Elle a été violée, la psychose dans le toit. Même il n'est pas la mission de l'infraction en viol. Non, à tous les alumni de quoi il y a. De ça viol, il y a beaucoup de robots et il y a des musiques batala. Il y a des inconvénients dans conséquences. Voilà. Parce que ceux qui ont continué de ça viol, ça peut te salir aussi. Alors, les journalistes qui ont fait l'émission, est-ce que vous avez un moins banopé? Non, moi je dirais ceci. Ça ne sert à rien de passer à la télé. Non. Journalistes au côté. Ça ne sert à rien. Ça, c'est le conseil que je peux donner à Nabato. Ça ne sert à rien de passer à la télé pour parler de ces histoires. Dans ce pays qui est le Congo, nous avons le cours et tribunaux. Voilà. Peut-être c'est par émotion, mais ça va qu'il y a les cas à l'Obabongo. Mais elle doit prendre le courage de saisir ma justice. Eliane ba viola ka epe na mbiye. Eliane alobi balongola ka bazemi. Dossier Eliane ekenda ka boy. Pasteur mbiye ye wana sambaka. Bino baluba boza pe tale belé na juridiction na ba avocat ya moderne. Avocat bazoloba pe aza muluba. Bo longola nan ki muluba bo cha pembeni. Bo mema na makambo bien. Parce que o ba violer aza mwana. Aza na makila na mai. Aboteli jibe mwana. Ngo mwana ana kokola oyeba ke nazana nga fui ya viol. Jibe omoni mwana ozobokola na ndako. Mwana Brunel ozobokola bombe retardée. Kaka mwana wana Brunel même sur justice à Congo et salamité mais yeba ke mwana wana Brunel soka yebi kaza fui ya viol. A ojibe mwana wana koko boma yo. Ata lelo tata lobite. Kanga maloba oyo. Bande ko bo partager. Ko bomba fui ya viol. Mwana obombi na viol. Toi ki na tata moko en France. A viola mwana mwasi na ye abotisi mwana. Mwana na ye moko propre abotisaki mwana. Na France. A viola mwana msu na Danemark. Lelo papa na zapa. Aza na prison. Mbalo ba kateli soki combien soki 20 ans soki combien. Aza na prison en France. Basakana na viol te. Jibe mwana ozo lengela o boboto li wana.
boyeba ke bozobomba mwana lion bozobomba lion na kati ya ndako bozobomba bombe moko retardé soki ayebi ke mama na nga papa na nga moto aviolaka ye yango boye JB vraiment koregrete luka solution makasi na makambo mais solution ya JB eza liso à l'amiable te solution ya JB atanga so naza avocat ya JB na ba JB accepte ça la prison na yo à chaque fois bando sala makambo à l'amiable mwana mwasi aussi longtemps sali prison te akeka kabimisi yango lisusu olekasa kana cour et tribunal vomi misale la prison na yo atata mwana mwasi okende na poto aozesu na esika kofunda te aussi asala ozosala prison na yo mais soko osali buzoba yeba ke vino mombe ozala danger kolanda bamosaka te oyo bazoloba wana yo conscience na yo moko emema yo donc soki nga kutu naza pebe na JB na oloba kolinga te oluka baya kokanga yo kolinga te batindelo convocation yo moko kende 1 2 3 tina justice même ya ok yo moko na parquet komitika voilà ekosalo bien komitika na wana déjà ekokitisa yo peine tika ki gros dos tika ki moi tika ki papa chéri papa chéri kwei okomi kaka JB olo toleka ce qui est juste à fonder action de malamu. The traditional way of learning to drive is completely flawed. With our fast-track driving tests, we reduce the sur les violences faites à la femme et les violences sexuelles. À contacter la structure wana droit de l'homme, à mener la bango élément, à reporter affaire wana devant la chose. Bah repressailler, bah défoncer ya malamu pour que il n'y a pas ce que le monde a tout la même école bonne voilà. Mais souci na maison, bon na na poto à moi. Mais non, on a souci na yo. Mais parce qu'il faudrait baluka parce que la loi est là pour la koluka pour corriger. Comme ça bah tout sous on va se comporter le quoi bande kouana. Donc il faut qu'il y ait une sanction. Et ce qui va sanctionner sévèrement, c'est ça. Parce que quand on te tue comme ça, c'est fini. Mais quand on te viole, tu es là comme une arme. Donc, aux la maîtrise, personne ne peut te contrôler. Donc, au monde, on peut violer. Akomi ko sala babiloko moko te babiloko mabe na société peut akomi ko mabatu akomi ko peut ayipe ko ina mibali c'est ça aussi yango ba vendre là vraiment dossier de viol makasi réalité mo na kitasa zo zo mona pisi ba leader na biso bazozwa ba mineur baotobona mokese na bango même na ba théâtre bazomona ba mineur na ba film. Est-ce qu'il y a pas une loi oyo eza pour ba mineur na ba pièce na ba théâtre ba fonso na bango na vente na ba na biso ba commerçant ambila na ba mineur et c'est ça la loi mo été interdit ba bilo on a pour la protection de la banane biso le komoko tout ce que yo bisangai ba loi ezali mais ils a frappé la exécution nango to applicabilité nango yangwana usokotali de la goloba bokonza mboka aza dessus na fonctionnement ya système biso les lois sont là ba texte ezali comment nous nos amis on peut exposer na biloko ya bien te mon examiner on commémore à comment vendeur ambulant mon examiner parce que yo mo soufi yo mo continue na bana mineur ba ko ma bongo ko limiter moi na sa biloko wana c'est bana salmo na lingina yebisa mukula bozela Alexa akate na biloko moi mo so ko ba devant d'Oiké. Ça peut être un traumatisme. Ça peut être un traumatisme. Et puis, il faut aussi en tenir compte, bateau va permettre ceinture na yewana.
Peut-être que dans la télévision, que cette fille-là doit être coachée. Il faut battre, il y a la pembeni na psychologue, psychiatre, pembeni na mais à cause de la depuis le qu'on salama bon tout ce moment là de la bonne ça yo mais à chaque fois qu'il vit dans un endroit de kufa. Voilà. Il faut qu'on s'en ça parce que ce qui nous tourne à connaître viol c'est une mort qui vit. Donc Maître Zapi a un problème et le maman mingi pas bakinois que ceux qui m'ont abouti na et moi droit et pas à parents il y a pour récupérer moi les arabes comment à agir parce qu'il y a les là qui fait les missions de Botola et moi depuis Botola et moi ça fait déjà 4 ans moi Nazara qui a 5 ans est-ce que famille a jugé que la Nazara qui a droit pour Botola et moi non vous savez pour l'intérêt supérieur de l'enfant, on a la place aux Amalam. Avant 9 ans. Oui, je vais en arriver. Mais beaucoup plus, ce qui moi, dans étant mineur, je confie moi à mieux pas à maman. Pourquoi? Parce que moi, je suis un mineur, peut-être on a posé ça à mes maternelle, papa est passé en côté, moi, on a posé dans la chaleur et à maman. Tout cela est contact parce que c'est pas pour rien éduquer une femme éduquer toute une nation parce que la maman la meilleure éducation parce que nous sommes pas de demander le Luka maman ne batika na bana azope quelqu'un moi na ba valeur malam bon donc déjà que séparer moi na maman na ye na âge wana c'est un problème c'est tout un problème parce que tout dans l'organe qui a la habilité pour moi, na papa, na maman, et ça le traitement pour enfants. De quelle qualité on va jouer, on va arracher, ceux qui basent en ordonnance de faire garder à moi. Parce que même quand je garde à moi, je vais bénéficier d'un traitement pour enfants. Il faut un traitement pour enfants lorsqu'il y a conflit. Bino batuna Congo boto la rabane. Yo papa le bengani moi sur boto lié moi. Ndeko moi sur na Congo. Et aka pasta msumbongo izate mais ozana mbongo mobala ko botola o banate mobala zana droit d'abord loué lobby bana bazana mais pas maman ceux qui maman est incapable maman zana bongo terre maman zaboye maman za mutezo sala bien te nde ba ko sa garde totale et pas ya papa soit ba ko kabola ba jour tel maman ba jour tel papa loi wana ezalika ndenge zana poto a mais na Congo basale lango te ba mama belé so libale kufi atiki bana parce que un yemoko azane place a okende te emsu ba parents na yemoko bazana ba locataire azane loko olei sa bana te yango mona basundola mingi bana pas ba parents mais normalement moi na kende na pas maman donc yango ba yebisi pe ndeko mwasi alors ceux qui bazana azana papier moko te justice et kata ke jibazwa mwana moi na ko vanda et pas JBT donc moi na faut vendre pas na ye voilà mais ye monda pona ndenga za pas JB au ta classe bien azolia bien est-ce que pas na ye et vous avez la même chose bon ça aussi il faut voir faculté wana na bamboka Congo il demande garde à moi pour approuver au PC l'élément les capables mo boye to comme na soko cité on nga fona koma na suka. Après publicité toyoka awa boyoka awa eza moi presenting eFoldy the compact boyoka place au bien voilà vous allez totalement blanchi na ba accusation au bas porter sur yo qu'il est devant les cours et tribunaux. C'est par là que nous avons besoin de il faut aller. Ce moment que l'accusation au moins va saisir le cours des tribunaux pour diffamation. Voilà. Mais papa, la toute question que vous répondez, vous sortez, maître de lui, ils arrivent par rapport, il y a des journalistes, au Bassali, sortie médiatique,
quelque part tout le monde est comme ça, batindi moi il paraît, babimina, oh bah qui c'est la langue la ramone batindi, Sangamina, qui s'injora janvier. Est-ce que Banderon a poursuivi lobby sur le Cameroun et commis quelconque? En tout cas, à ma connaissance, non. Pourquoi? Non. À l'heure actuelle, cette fille-là, elle ne peut miner. Voilà. Elle est adulte. Elle a bénéficié de la capacité intellectuelle. Voilà. Tout ce que ça les a engagés, ils ont engagé dans notre terre. Voilà. En tout cas, tout le monde est menacé. Il y a presque une autre chose. Pour que menace c'est sur lui. Là, les gens qui menacent, j'ai porté plainte pour prendre la personne qui les menace. Voilà. C'est un journaliste, ça comme ça. Le journaliste, il a relié l'information. Et le journaliste, c'est vraiment le côté de mon côté. Voilà. Et puis, les gens oublient que le journaliste, il a 4 pouvoirs. Mais la vie privée à mon tuteur, quand même. Quelle vie privée? Une personne publique à la vie privée. Une personne publique à la vie privée. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez les amis journalistes étaient des motos. Les amis peut-être une maturité. Moi je dirais que c'est peut-être une maturité à la fille. Les motos sali. Que ma caméra bango wana et il y a devant de l'intérêt de consort. Vous savez non? Ce qui va gérer qui est malam, ça ne pouvait pas arriver. Mais là qui la faute là-dessus? Ils ont bon balai. La fille, quand on dire à l'objet que Ezaki n'a pas promesse qu'on va salaki vis-à-vis nae, bah on tient la poto, bah on sommet le pan d'ailleurs, azoka le pan maillot mon air mon boy. Tata moko aye wana pan, bah sali qui va dire sur le pan vous a yoté. Oh tata chima, ya biso kaka, oui ka bena kwe. Et on ça la plaît, ma promesse la pesa qui est. Il y a des places là qui même qui sont ici qui boy. Bah zomi c'est ayaka au kinde poto. Est-ce que par rapport à tout ça, ils appellent la pénalité par rapport à ou bien ça a une façon à compléter mental. Tellement tout pour le baquet, si on a pour effacer le qu'on a biso emploi qui ruse pour effacer le qu'on a et que par après la fille a constaté que les manières surtout où le monsieur a fait a présenté que panaï ils allaient y engoter ça renforce encore les enfants oui ça renforce encore et vous savez quoi? Mais je pense que le viol, les amis, et c'est limité qu'à la pénétration, tout ça, tu sais que le monsieur, il parle de Fiwana, Azalaki, Batonaï. Psychologiquement, moi, ça n'a pas nos vis-à-vis. Voilà. Moi, jusqu'à preuve du contrat d'une émission, vous savez, comme le bureau j'ai aussi ma secrétaire qui est là. Si je commence à pratiquer, quoi accélérer et tout ça, la sexuelle et consort, soit que pour faire on a devant le cours des tribunaux, pour ça comme vieux, parce que nous, ce qu'on appelle, donc, nous avons l'autorité non souillée. Voilà. On a mis les années par le chef et le pasteur, ton docteur, tant d'autres, donc, ce que Ben dit que samedi, si ma camarade surtout, nous comprenons qu'il y avait un pouvoir. À l'époque, la fille était encore mineure, ce qui a nous a aggravé encore non cassé, selon la vie de la fille. À l'époque, elle était encore mineure. Le pouvoir est dans le dominer Syrie et un autre est obligé à ça la campagne et la volonté de mort au salamot. C'était ça. Donc, je demanderai, non seulement à Bandeko, et puis je demanderai à nos cours et tribunaux de se saisir d'office pour que tout y ait lumière, ou toi prendre lumière dans le dossier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un prétendu viol, si je dois dire ainsi. Voilà. Parce qu'on n'a pas encore de preuves. Des alliés et nous jusqu'à preuve du contraire. Nous avons des enfants. Que c'est des viols. Personne ne peut accepter que sa fille a connaître la situation telle que la dame a présentée.
Voilà. C'est possible que la dame s'est trompée. Non, qui vient nous son chien l'accuse de rage. Pour notre lumière dans les Cambouana, nous demandons à notre justice de se saisir d'office pour que calme et quota. Sinon, la situation risque de dégénérer. C'est pas la fille, elle doit arrêter le sortie médiatique. À doser en gros. C'est là où va sortir médiatique, mais ça a raté ou des adaptés. Non, bateau va permettre bah aider d'abord, hein, parce qu'il y a des cabinets, il y a des psychiatres bazara, il y a des écoute dans beaucoup de bazali, bah il faut à côté vraiment contact avec un bon psychiatre. Bah mettre un peu sur la naïe, bah mettre un peu aider parce qu'il faut moi thérapie moi de ça la mais pas naïe. Parce que la voix comme ça, elle ne se contrôle plus. Et c'est dangereux. Voilà. Bon, mon message n'est pas papa chéri, je vais bien. Bon, Less than a second. That's how long it would take a cybercriminal to crack your password. Download. D'abord, c'est mon musicien préféré. Voilà, le musicien préféré Nangaï. Moi, je demanderai à notre musicien que nous aimons bien, mais aussi Nabato Bapembe Naye, et la situation ne peut pas rester telle qu'elle est. Ils ont prendre notre dimension d'abord pour nous honneur Nayepe, ils ont qu'il est moins bien. D'ailleurs, il était parmi les bons exemples de la musique Nabiso, surtout Makamboa. Donc, ils doivent vraiment faire vite. C'est une fille au Balivara Naye. Mon kobote na mutu la ça vraiment décret d'intimité ma casse. Ce n'est pas toutes les films babote ranae. Donc dès lors déjà vous avez accepté la kobote na quelles que soient les circonstances à se rattraper avec un peu de ça. Mais malgré cela, ce qui est fait à nos autres Isakaka et va ici vraiment il va faire la prison. Merci beaucoup, Yvipal. Un mot qui est cité, les papas Chéra Loba. Donc, Bandekoto Suki, on a pour l'elo, balobi que l'avocat dit, ceux qui bandenge moi en tout cas présenter les kamnaye, ceux qui ont bongo, en tout cas, JB a reçu la prison. Mais Bandeko nanga boye ba que ceux qui JB a sali présenté, c'est l'injustice. Parce que Makambouana ezala ki bongo, binomo bongo ki mwana tsuka denga yaka. Mon amour ya mukie ayebi eloko te ti mukolo ba diverger azo comprendre écouter so ba diverger azo kaka pasi azo comprendre ngo te amoni bakile bimie e o ezana ngo ketchup donc azo yeba te ezana ngo normal bana bondi te tozali na école primaire ba secondaire ba humanité omona apoli makila abanjo lela me makilo uchi wapi nazoki na uchi wapi abandi ko sokola ba msusu abanda ko makila aebite azo sokola ngozo sokola bime na pota we uchi wapi azo kokakuko bisa mama nete me pota we azo kasoni emso se confier pa ya moko quartier tamsu babi ate obandi ko régler faut et loko boyo chaka boy emso a hepsipe mama na bango donc bande konanga ezaki modèle na modèle bande ko bo bino ba parents ezalozana obotité un jour comme parent kokote la JBT kokote la ba musicien congoté même écoute bozo quand même na Amérique mo soki Kelly soki nani azala prison pour na ba viola bana mike bondi ba biloko na te mama nini parent ni na kondi mama violer mwana na ye même moi na ngaza mukolo aleki déjà 20 ans na kondi matena ko ba vandi ka yobisa ngai ba violer ngai iko salo ndenge ni bolongola mitema bocha mitema na bino soki mabanga soki biloko nini quelle que soit position nini mwana ayeli mutu moko mutu azala toujours ka aider soki si joka muta aider soki Sandra Lina muta aider mabe eza wapi soki batu bango baskisi njoka ta basaka be mission na bango bafutaka bango ba $100 bafuta bango ba $50 na bango ba 20 ba 30 sikoyo bango sala pe mission ya mwana wana siko mabe eza wapi mabe eza wapi kisi njoka numéro téléphone eza public le Sandra Lina numéro eza public mais mwana wana numéro na eza ki public te cela veut dire que ye muta yaki ko luka bango boyoka bato bazolo bateke moi j'étais là tango ba osala
bazo coacher mais il faut ba coacher basala que mission ça ko coacher mutu yo mwana mobali olekani pa Max Temai ozoloba ba coacher ke mais faut ba coacher ye même ngai osenga bila danoise no yo ko sai mission pa na yo faut na coacher yo e soko lo na yo kyo na bi oyo ko loba ngote oyo lobela ngo boye oyo mema ngo boye oyo loba ngo boye obayaka ka ko sala mission bongo te mwana wana yaki il fallait ba coacher ye abetele bango de ali solo babite awa loba boy awa kene nango boy parce que mwana na mutu na ezaka nango bien te bo comprendre mutu ba viola ye batika la kana ba sekel 90% mitu ezaka bien te soki nanu ba réparer ngote soka a pas réparer a moni violeur na ye a moni boy asali boy wana ko mona e ozala bien moi c'est mo kuta balaka violeur na ye na tela ngo ka awa pe na ba télévision avant d'après à botane bana mais mobali wana mwana attend ba violaka mwasi wana mwasi ngazwaka zemi aboti azaka ka mwana quartier papa ngoka bana quartier tche ko linga mwana mwasi ngona normal mwana abali mais mwana papa balobaka mwana wakokala pe na papa ya ndako mais jour ayaka mwana mwasi na bendi bilila bia na mwana suka elongi na yo ba divorce mbala moko asenga pardon le non malgré ton botino bana 4 comme tu m'avais violé nazala à chaque fois je vois mon fils na mona kake violeur wana sala boy pourquoi na pardon na ko pardonna ka yo jamais aboya alobi na madame na zonga la pauvreté que na vanda na monako ona monaka scène wana jour viola kinga alors que c'était toi. Papa m'a regretté, il fallait que tu aies bon mané secret, chiliwana mais abimisa kamo liba le kufaka. Voilà bande konanga, c'était la analyse de l'avocat. L'avocat est clair, Jibem Pianazo c'est la prison. Point barre. Bye bye.